Pourquoi tu as dit BCBG? Mais ça, là, on a bien tenu à moi passer parce que mon a souffrir. La vie est dure, mais il faut toujours se battre. Très bien. On n'a rien à faire. Pour les Benayabinadam. Ce qu'on a tourné, on a dit, mais pourquoi vous avez sa présence où était où à ta zone à maison? Parce que où à ta bongi, on a la bunda, tu vois. Et les web sangala zonga. Pourquoi vous avez sa papa chérité à tomber la pays bouba? Il y a un moment qui pendant pour na que ça l'émission yo. Elle est là trop. Elle est là trop. Elle est là trop. Mais non, chérie. Mais Zama zo kangela motema po ani. Ouais. Oui. Donc, tozo les ladi. Si vous avez un zèbre mosusu, vous avez un zèbre mona yemba qui soit vous avez un ndenge musuba salaka. Aye sangata na ndoto. Ozwaka moto pamba ye. Otomboli ye. Na miso bangu na baye. Nzambe. Kolo kopesanga mokongo te ibuba ye. Kokangelanga motema te. Nazana posa na yo e. Radie. Fungo la porte. Obanda ki projet moi kitoko na vie na yo kulutu na yo. Le roi de la forêt to mona na ba média koloba sikoyo penza kulutu na ngai ya boala andimi a soutenir vieux moté ya malamu asala ba misebele boyebi oya bimisa ngai pe siko azwinga abimisa ngai. Mais si l'autre nous parle de difficultés, projet ou est souka wapi? Na s'excuser ka papa chéri. Makama fa ezali na binadama. Mais la kanisa ina ozala kuna bien isimbagité. Et on a fait binadama limsanga. Na zone kana biloko loba wana na ba télévision. Etini. Kena siko pena bo mona na ofula ma de kwa za fora nga sala ngai mta sala ka bato. Deka to kanisa kati. Isa no bongo te. Batia bakal po bakabola amurango molae. Bana bango. Bébé nanga que j'aime bien. Il est toujours garçon chocolat. Sexy chocolat. Sexy chocolat. Amour pesinga, yampimba ekwana mabela fime. Ezokola na problème ya mototi. Arroser nanga, seye moko yawe. Oh semaye. Yango pia ngani tikanda parce que je me déchaîne parfois. On essaie de débrouiller, ça vient, ça plane dans moi. Je planer. Mais si bilo monsieur kanyi mboko partout zo beta, faut te déclarer en gros. C'est bilo nanga. Toke nan intro wana. Na matana Bilo ne kanyi mboka yeyo. Et beta partout ndenge ba sokoda fu ba futa ngai. Na ba église ba nini ba tout. Oh yandani. Zayo. Yangai. Nini wana? Instrumental wana yangala kutaka nango. Yo tam so bite. Toke La bonne nouvelle, c'est Kitapart, Pichou Kitenge Appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Kitapart, Pichou Kitenge Appartement. Oh, Lingyo loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Kitapart, Pichou Kitenge Appartement, votre problème de logement est vite résolu. UBC,
Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs, visiteurs, étudiants en immersion pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour de jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Banadine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci de la confiance que vous accordez à cette émission Face à Franck. Vous êtes bel et bien sur Africa Info. Merci pour tout. Et merci également à tous nos partenaires qui sont donc un peu partout à travers le monde. Merci à Pichou Kitenge Kitapart, clin d'œil spécial à toi. Merci également à l'ambassadeur Mathieu Mobindi CBC. Merci pour tout. Et avec l'université belgo-congolaise. Merci également à Maman Lisa Loboko depuis Chicago. Merci également à Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo, il a dit et il a fait. Dieso Lavant avec l'agence, bien sûr, WFS à Paris, sur 31 rue Marcadet à Château-Rouge. Merci à vous tous, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir, enfin, de recevoir pour vous Chai Ngenge Ibouba Ngenge Atro. Il est venu nous voir avec un échantillon de son groupe, donc Toroyemba, Torosolola, avec l'artiste Ndeka Bosenga Kibiso. C'était vraiment pour nous un réel plaisir. Enfin, l'artiste a lobby oui, et on a plateau, il y a émission Nabino Face à Franck. Ibouba, Chai Ngenge Atro. C'était Maï. Bonjour. Ouais, bonjour. Enfin. Enfin. De mon ami. Pourquoi pas? T'es mettre le cul trop. Yo Lukangate, ma solo on te banana out. Makambo pena yo banda. En plus yo so zui et que naga likolo. Danger. C'est ça moi c'était Maï. Lalia. Bonne santé. Non, ça va. Par la grâce de Dieu, toujours bunda. Toujours. Toujours. Oui, papa chéri, toujours. Donc, tous en abisso, la vie est dure, mais il faut toujours se battre. Très bien. On n'a rien à faire. Bisso za ba poulet pena binadam. Nabi ki batuninga ibuba fozonga te. Bisso futo bundela ka binadama. Libana. Tina kati. Mais ça na kati c'est sur la droite. Tena droite ndeni. Il faut la ka inviter. Pour ceux qui faut bunda na kati, faut zonga na kati orchestre. Nazala kati. Azara déjà. Alors, on a une émission. Une émission dans sa caméra. Il y a un moment qui pendant pour na que ça l'émission yo. Pour nga pendant c'était mayo moye binga pendant ba émission. Ouais, vous avez pendant koloba loba na kokala nga minité. Il y a un moment tango lobby. Nous avons préparé loko spécial binadam. Spécial binadam. Binadam. Pour rien. Parce que au moment vie à papa chéri. Pour nga moko nanu si leo naza Chai Ngenge c'est grâce na bien sûr on to yebi donc na opesa iloté parce qu'il a tout
Nga c'est le repesa été. Peut-être hier on continue repesa nga toujours ba bénédiction. Alors funa a toujours varié pour bénir ngana na fongwa mana ba petit. Comment que c'est ça Rani? Big deal grosse affaire. Big deal grosse affaire. D'accord. So la ni parole wana kabina da mamtalo. Big deal. Oh ezali big deal. Big grosse affaire. Donc ndenge coup baloba wana ke yo ibuba fazonga mouvement yo polo ba ngote. Bien sûr. Parce qu'on a que bano bano tcheba ngwa. Parce que ah ils ont grosse affaire. Yango mona ke stam sum kolonga na oloba ke na ye na oyana bango nyonso. D'accord. Mais d'après yo moko ibuba o comprendre maloba na ndenge nini. Tant to oloba ke ibuba il faut zonga. Pona yo comprendre ngondé. Pourquoi tu tinda yo zonga BCBG? Et ça là nga bien parce que badbaye ba ke naza utile place wana. Mais ça là nga bien tena ka moi passer parce que ba mona ke na souffrir. Ba mona na souffrir. Mais tout le question moko ah ele web sangala zonga. Pourquoi beaucoup sa papa chérité a tombola pays buba? Ma tombola o déjà. O comment ibuba? O comment ngenge ya trop? Mais il y a moi qui produire ngati. Est-ce que ngako luka muta fongola makamu tala? Na tuno ka question moi. Je profite na saluer grand homme artiste amunene na linganga mingi. Na lingaki trop. Toto tonge na yo. Ok, batu mingi ba mona ga wata ndenge moko boy c'est un bon garçon. Héritier Watanabe. C'est un bon garçon. Peut-être soyez ndenge moko comprendre. Mais c'est un bon homme. D'accord si? C'était. Là, je témoigne parce que c'est mon gars. Vraiment, je l'aime beaucoup. Comment il fonctionne, Naïbi. Na pesi na bambote sikazali. Héritier Watanabe. Ce qu'on a tourné à Bango, mais pourquoi vous sa présence où était où à ta zone à maison? Parce que où à ta Bongi, ngana bunda, tu vois. Donc, mais qu'est-ce qui bloque Chai? Chai Longwe, ça fait plus de 10 ans depuis Longwe BCBG. Ouais. Plus de 10 ans. Ouais. On ne sent rien sur le terrain. Tout le monde a Chai à niveau de 5 de souhaiter qui comme on a Chai. Après que l'on a BCBG. D'après Yomo Zalaka Nini, qu'est-ce qui te bloque? Ça quand Zambet. Zambet te bloque quand? Bon Zambet dans le banane. Gako tu as fini dans la boca pour te moi bloqué. Est-ce que yo mon peut les bloquer? Ils ont bloqué te? Donc dans le bien niveau to là qui. Te. Bal disque, banzemba succès, marambunyo so, voilà. Voyage. Succès ça même ta concert à Minene, na poto tout comme awa. Voilà. Peut-être wana. Ouais. Mais Succès ça même taper ça. Parce que bana besoin d'ango hein. Oui, il bana besoin d'ango. Succès ça même taper ça. Succès ça mututé. Ce qui bat bayebi bien yo yebi place au barreau qui nous reçoit succès même angate. Oui, l'église. Parce que boule na yebi na église. Ah voilà. Yango moni ngaza mona prophète Condé. Je profite pour le Dominique. Na profite na pesa tutu ya lilo baba bote bele. Nga penza naza croyant. Na pensera mingi na Nzambe. Na yeba ke tellement na yeba ka ye pe na yebi apesa ka don na talent. Tana nga fo betako. Na ko lelelo moko na ebisa ka nkolo atala mélodie. Pour nga ngani nga côté wana. Na lele atala mélodie. Tam susu pour David asaka mabebele nzamba etinda Saul bapiniri abondela nkolo na ndenge nyonso kola yo kwa ayo kaka yete mais là azwa kilindanda ayembi kola kitima wana akitima bi chanter ses prières des fois tikana yebisa nkolo to yebisa yetu sa plaisir na Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo il a dit et il a fait. Ozwaka moto pamba ye otomboli ye na miso bangu na baye Nzambe kolo kopesanga mokongo te o ibuba ye kokangelanga motema te naza na posa na yo ye rabie kolo zwaka moto pamba ye otomboli ye oh na miso bangu namba ye yawe kopesanga mokongo te o kokangelanga motema te naza na posa na yo rabie ata baninga banga bakangelinga motema ye elikya na ngai yawe nabungisa te
ata stema yo okangalinga motema o Polo Dominique Colomb Hélène Elle est là trop. Le larato. Elle est là trop. Mais non, Chai. Mais Nzamazo kangina motema poani. Ah, ouais. Oui. Non, tozo leladi. So ezana nzembe mususu, ezana nzembe ona yemba ki so ezana ndenge musu basalaka. Aye sangata na ndoto. Sangata na ndoto. Mais so ezaka ko yemba oyo, ngai bo yemba. Je connais l'art. Musique eko ki manga place monte. Mais kotombola ya moto ezaka nkolo. Mais moto abima pe ye moko te. Yango moni tamsusu na sima ya Moïse parce que kondo pe na kobima na sima na yo pe na kobima. Bien sûr. Batambongo bazali. Est-ce que bamona rachaité? Est-ce que bayoka rachaité? Ba mécène tozoyoka bazo soutenir musique à Congo. Na tokuta na bango mingi na Afrique du Sud le millionnaire Yannick Kinia. Ah, Rombox. Ya pesenga kama ontikele. Ba Dada Kanda. Omona ki Fabrice Guitan voûté. Nakuta na Fabrice te. Guitan. Nakuta na 2 personnes. Rombox Yannick Kinia. Kinia na Dada Kanda. Dada Kanda. Rombox le millionnaire. Prêtre. Il est un millionnaire. Yego to mona nte mais Nanenga musika. Na profiter na saluer pe le prince Kabea. Sans oublier Fleury. Kayembe. Staff na biso mobimba. To mona to sala tout des panneaux. To sala tout. Attends, nanenga Kinshasa okuta na pena Fabrice Guitan vous parking à Bajogo. Et ça la ngabi. Yaza muto Afrique du Sud, bato basimba Afrique du Sud lelo. Ouais, pona boulot penda donc to yebi. Yango moni. Mais loko okuta na bango est-ce que tu ressentir dans les jours à venir vraiment bien. Te makama bien yalite. Makama bien pena yalide to yaki pena to fongola ba je mususu. Mais te fonga makaka. Fait fonga makaka. Alors, tout le monde a qui au week-end dernier na concert à Papa Chéri. Na Kimpoko. Na Kano Beach, ils ont inauguration en ouverture il y a Kano Beach. Vous avez été invité ou bien le baki bon na sala papa na surprise. Na to episode na BCBG. Na kena Vous avez raté ta uniforme té jai. Votre uniforme té Kaluji a longwaka a sala retour tout le monde a kena uniforme. Yende a na BCBG. Ce que tu la Kimpoko na mona kiyo mais vous avez qui félicitations le ta kitoko makasi. Ah bon, bravo. Merci. Mais, donc on peut se mais na bien. Non, très bien. Merci na saluer o alingana ta bongo ming l'enkoi héritier. Merci pas aux alliés. Très bien. Mais tant on le va na BCBG na mtondi mangazate. Pardon? Tant on se le na BCBG mtondi maté parce que ba message BCBG bazara ba kenda répétition kenda raté. Ceux qui conservent ba ta uniforme yo la ta raté aux na BCBG ndé. Ah, donc pose à la BCBG, il faut la uniforme. Bien sûr, mais on est effectif à BCBG. Bon, bah, c'est effectif, mais bah, il y a Moko ya Bango, aza missionnaire aza Libanda. Moko ya Bango, Bouba Chaïngé, aza missionnaire du groupe. Tchaka drapeau le colo, donc ce qu'on meki Bouba yé. Ne ba msuba on makarabina dama, on muta sakana sa mo Bouba yé là. Okole kaye na mbongo, okole na mituka na bo, te ba kamebe mi awate. Donc ngaza mi moko ya Papa Chéri. Ezaka atina zalawana. Te bon balé qui trop na kuteke ba bimisika ba ibele. Faut pesa ba espace. Espace. Mais soki lobby sali zalandeni na tuna ipsoka ke tala bato ba obetawa. De bons artistes. Sikoyo ngai sikoyo mutuna kadra bango na ki. Te mobulo. Donc esenga soki esenga pena na zonga mouvement esenga na solo la bazwinga na bango nyonso. Eh ah, ça charge, parce que bah yebi, tokena yokanan, parce que les personnes n'a remercié na Papa Chéri, yo le bima kamango. D'accord, ok. Osa makame belé, to sa te soit des. On répond à nanté, kuna ezaki kaka yo no sala sur Papa Chéri surprise. Tant amona ki yo. Do yo pona yo ma boso mona na ke concert BCBG. Si na yebi, mais na to mettre sur le ya week-end dernier wa samedi. Te menga la ko yebso te Papa Chéri benga inga. Na ko yebso ngote.
Donc biso teke ba benga na mise. En plus na wenge, mutu azako benga nga mingi. Azaka suite. Na lelara dernier so 5 millions aniata. Ah manete lokolo nzoko. Donc na biso tango otanga komo boye, na ki passe na monte malanga. Yazo yeba ke ibuba kita ve na wana lar, kita kotele na ndule. Maniata gonte te wana penanga. Est-ce que vous pouvez dire que le moment où solo là, il y a un massa qui baisse, massa lissimo antibiotique, gentamicine, bon garçon, magine de locaux. Voilà les beaux tananga. Ce que solo linga ina ninga faux italio, mais nga pena ibake wana bande ko na ba kalunji. Papa chéri pe que petit naie. D'ailleurs on a dit que pendant qu'on des concerts à papa chéri, bien qu'on des répétitions. Si vous avez un seul calé au sambré au moko. Parce que l'empreinte est belle. En plus, on a un bureau dans la place. Tu remercies pas chéri. Tu remercies parce que il y a quand même un goût à musique. Je me piano. Eh, Motopamba. Tu es très bien. C'est toujours le cabano. Le passé, époque à ma lettre d'amour évolue, un petit dragueur, plus jamais c'est fini. Coutou, Maman Maria, mon santo n'avait jamais été dragué. Et pourtant, à votre moi, Razambe, Yesu, Masia. Parce que Tozalaki kokima mibali lokola pince des pananga allergique na ma déclaration d'amour. Regard magique na yo papson et soukisi lolendo nanga na sutuki comme bébé na flash à photo na zali fololo fragile. Arrosé na motoki na yo tous les jours. Moi c'est Azali amourivore. Elle se nourrit des caresses et des compliments. Na kosala crève de faim. Papsone kino kolati sanga. Robele keba robe nyonso ya mokili. Robe ya mariage. Pakolata qu'une seule fois dans la vie. C'est encore goûté à manger préféré. Ta salive c'est bon. La blancheur la plus délicieuse de la terre. Fabriquée na usine. Yalo le monayo amour. Rabnanga, Ozame akabelanga, eleki mille fois ma robe en diamant, Zotonanga, je t'offrirai comme cadeau, ya mariage, et kozala nango liso monte, à Papson, ne t'en fais pas chérie, babati banga, bakosenga yo jamais, ba diamant, ta facture exagérée, kobalisa ezali mombongo te bakosenga yo te soupe de vie po bayebi ce que moi je veux le bonheur avec toi même pas na mbongo na yo Franck c'est maye molie zonga papa osapelanga malomasu ae ae nakitisa motema na ye soki azimwakani sosa azwaka molongani na ye na mbongo te kasi na mbango na ye ya dodo amamai Angel Sosongo, Susu Sebre, Kati Bale, Ya Kilo Bravo, Ada Bombole, Constant Luanga, Makodi Onema.
Merci beaucoup, merci. Papa chéri. Papa chef d'œuvre. Alors, papa chéri, sincèrement. Ici, on est presque à Longwa, on a dit que bien aillé. Mais Chai, c'est quand même quelque chose parce que le concert, on va répéter parfois. Ou matériel, on dit papa chéri, matériel. Donc, Maramuno, tout ça, le rôle papa chéri. Est-ce que vous avez peut-être attachement ou une façon de faire na yo wana? Nous sommes bloqués Chai parce que JB est actif. Mais Chai pas ça le rôle à JB. Quelque part, moi et puis Batubacha Open à Kaming. Bon. Où tu connais? Bon, ça a été. Mais ça, c'est là, papa. Mais ça, c'est là, c'est là. Je ne rigole pas, alors que plus de 10 ans de bon BCBG pour éviter. Ça veut dire quoi? Ouais, ah bon? Voilà. C'est un boîte. Colossoi. Je n'ai pas de bon. Ils ont bilom sous. Neti bilom sous kanyimboko. Partezo beta. Faut te déclarer en gros. Ils ont bilom nanga. Toke nan intro wana. Na matana. Ils ont des kanyimboka. Et beta partout. Ndenga ba soko dafu ba futa ngai. Na ba église ba nini ba oh yandani. Zayo. Yangai. Nini wana? Instrumental wana yangana kutaka nango. Yo tam so bité. Toke Ok, non, moi, maman, la sabine. Sabine. Parce que même besoin de la sabine. Non? On a TikTok un peu partout. Ah bon? Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamboni, c'est mon nom, c'est mon invité. Ok, fais-tu bon là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bon là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Y'a un senga kaka pousse. Y'a un tuni to sani. Pour toujours sala. To yebipé. To yebité que ça yo chai. Ah, vous comprenez? Net yoza mokili mobimba.
yo so lobby ba comprendre zanga nga pe ba jara ba tout monde na ba kelele belé non c'est là ba mécène. Mais est-ce que vous avez structuré parce que ce que vous avez une équipe mort derrière quand même qui découvrir que c'est le quoi c'est vrai que les autres vous avez raison équipe vous avez raison pour les lots aux battu le quoi bino même donc on va bateau tout na simawa ba 8 ans on va na bana la journée va filmer parce que comme na mbongo c'est mbongo te za ko linga musala avant de lobo été za ko linga musala te lelo na Congo structuré lelo na Congo mutu pa ya yebike akolia ndenge on fute ndenge mais sur les arana le futat tozo kemba na o kemba ti wapi shai mais faut porter fond parce que fond la porte za na marché ezo dinge bima ezo fongama ceux qui peut baza oliate mais bazate parce que bazolia mais senga ki bato ba yebi makaba ba net ba nini ba vendre la structure ba solo ngala yeba ka ko yemba est-ce que so on a bango bien ba mais c'est pas mboka na biso to bino de fonctionnel muto ko ya boye a travailler na yo 1 mois 2 mois après o komeli ngando ou bien eloko la ki ozo ko PCT okema nalo bien swingana no biskana ne na beta musique ba tilanga na salaire te yo na cholo salaire swina au monde ma bien vidéo mais na bina cholo salaire ba cholo salaire faut pas yeba que entrer za boye tu vois oui. Parce que suite au salaire nos contrat salaire entrer na ngeza mobulo to be banati c'est clair to be bana to eza ba structure wana to na bike non na zwaka boye parce que to beta ba sauter lelo ba production comme mais ba kermesse ezali biloko ebele bele ko tsamba ba kermesse mingo moni wana ezaka tamsusu bobeti boteki biye bokaboli mbongo ah bon kolanda no makambo na wana te kermesse pena producteur mbongo apesio 4000 3000 ah bon na bité tamsusu ba ve na biso ba binadama ba sala déjà ba Congo zomona eza ba dimat to koboya bato ba si ba comité nga ndima bato ba si ba komi bato pe ba lekinga ponga pe na leki bato mais si mutu aleki yo mais baleki ba yele lozo mo ateke bina fela salaire au na 2019 awa Clélo boy 4 albums alenga na oyemba te bon sikozo ba makambo to so la makamna ko yemba na nyoso na kasi te ndenge mo pe yo comme na 4 albums ça dérange pas caché na ye comme likolo na lobia chay ngenge grand chanteur mais so te o cheye boye o cheye buba ba comprendre que bala niveau mo te ayebi makambo na ye mutamteza na balabala zo kende makambo ni musique kakati ah tamsu Novalgine aspirine algon yo simbia ngote ngai yo melia ngote baninga ba no melango tena lobi te ke ba meliango na bike mutamtaza ki samela so ko mutu pasi tu vois muso ko mena Novalgine ayoki bien muso so mena Novalgine ça ke lokote muso meli paracétamol eza vie mutu tout na ville lo alukaza la danger même ba obazo zo biso ba image awa a besoin vana ka bongote ali ka lobi ya comme danger mais parfois c'est la nature qui nous rend comme ça il faut accepter le temps mutamtaza tanaye vite sur loin de colosso zo pena tamoro bo mais ngai na ebike je souffre pas mais j'ai des difficultés artistiques parce que talinga ka omona ki na souffrir ah je souffrais pas ngabana ngabaza ba universitaire alors Ibouba fungo la porte bobanda ki projet moi kitoko na vie na yo kulutu na yo le roi de la forêt to mona na ba média koloba sikoyo penza kulutu na ngai ya boala andimia soutenir vieux muté ya malamu wasala ba misebele boyebi oya bimisa ngai pe siko azwinga abimisa ngai mais si le l'autre nous parle de difficultés projet wana esuka wapi en tout cas la discipline na nango na nga nyonso le kabiso na présent na wera na lobango te mais il que moi ko betela ngotelo mais il que kasi na lobiti et il que ekenda bien te parce que ceux qui lelo ba producteur mususu ba yete pour album nanga présent nanga de la forêt za na kati na sens nini parce que c'était à la télévision zolo ba kenga mona osimba album moyo boye bo pourquoi simba ngote bowela nini yo sala ni est-ce que ngana ko wela iloko na de la forêt mosala yini tiakima atika yo yakende ah na so lingolo ba makamebele mais to yeba parce que etikala biso ka boye non j'ai okumisa avec ko yemba to muno bozo yemba suko na silika boye lokwa mungu na bilei papa to yeba quand même cause avec tout le respect na pesa ke ba respect belé viens tu passer ba bataille bien c'est un grand artiste na profiter qui peut na
mais je croyais qu'elle a encore profité, il fallait profiter. Mais c'est pas ça. Il y a qui profite. Il pas ça. Mais ça, les colotes. Oui, ça les colotes, mais il faut pas ça même les meilleurs de toi. Pour y payer à sentir. Mais n'a pas ça là, na vana vie hein, na vana vie hein. So la neba tabi que avant na ba musicien maintenant mon ami ça mba boité. A couper ce micro ba tout terre. Donc gars na vana na vie ba secret msou via zoa pembe na ngo yebité. Ngana ya boulot kaka. Ya oyemba wera. Azo ba secret pas chai. Mais musique ezaka na limite te nga zaki papa chéri grand chanteur mais avant banoye na studio fu ibuba zalawana kobo était mais voix il y a danger voix na danger quand il y a yembi suka na yembi eza na se so ya yembi ngo ya likolo mais ibuba zawa tamsu nga na ko kanga pe chomo na bi president na odiete ma oluka tout ngafuna zala po yebi ibuba artistique mazandengini ndemo on a président de la forêt na studio ayebi ndengini Ibuba zali makamna lo bakakola yebi to discuter président fa yemba ngabi te ayemba bongote oui ayemba bongote nyo shaiba ngabi kakol tika président mandenga na olinga après président bimia et a fait donc ya nini ngabi président la force la bobo chana sana ndalbi nie a connaît pas a demander soko yebo yebi veda biso rambo malgré tika na rambo to koma loba ko yeba musale sa kelengi ko yeba musale sa kelengi moko boye ouais wana za maloba na ye fungo la porte nzeba moko se bima to mona bino mbale boyemba la maître Igem Polusi wana to mona bien projet bandi bien chai félicitations le wana ezai ku nzembo moko tizaki album na kati album wana ne présent ki non ni nzembo yo to triangle to misanga va Caméléon titre non je pense c'est Caméléon homme qui assure Caméléon est présent à Gaston Fumuchamba avec tout le respect mon président G4 et puis nam tatam azotam sanga mikolo na utuba Jubek na utai Dubai na zonga na okini avec tout le respect G4 toujours donc il y a Caméléon mais on est là homme qui assure avec Viena Bisso président Bisso Venanga Igem Polusi atam sanga pe ba indio fa ba nini suite na ngo yebi ndenge zalaki po nga ndenge monika boyebi projet zalaki album boyebi a trier le moko to bisana de sala les rebimi et bibisi makabu ni ne bleu complet mbongo nde yo zoaki viena aboy ko moni clarté na lingi na nga stema yo za tout un projet ko sila monter ba secret artistique mususu na mukolo je peux pas étaler ça à la télévision na yebisu ka projet banzembo zaki anani tu yangai banzembo na yo nyonso moyo bimisango pesa te hein moyo bimisango za te ouais faut bimana ils a tout ali nazozuka sikoyo soutien pour bimana so bimisango na voix le roi de la forêt na kati pourquoi pas il y a une question hein? Oui ça travaille tout ça va venir tout bimisa ba bon ça banzembo président de la forêt l'album nanga azana 4 chansons ba voix neza na kati ça yemba déjà ayemba ezali asilisa ici là et tiens ka ba mixer tout ça ba dédicace bima ils ce qu'on pendant les projets wana tout ça ba bon nanga mo okangango na kangango teza pa nanga ez album nanga le président le baki azana site moko azo promouvoir sikoyo ba artiste donc label na ngaza kini artiste moko fa promouvoir na label d'accord bani na yo na label voilà faye kende mais contrat bosina ki mabe to problème ni yo sala kini est-ce que ministre congolais va signer ça va contrat oh mais faut contrer ça là désolé j'étais verbal et au finish ça pas tenu yo siliki OK na sikite na silikandeni yo ko silikila mukolo sika mukolo ndeni ukabona ndenge na to mona bino butu bozoyem na s'excuser ka papa chéri makama fa ezali na binadama mais na kanisa ina ozala kuna bien isimbagité yo refsa binadama limisanga nazonka na biloko loba wana na ba télévision tetini keno siko pena bo mona na ofula ma de kwa fora nga sala nga yimta sala ka bato deka to kanisa kati isa na bongo te bon habité na bona ngolo bango mebele ngala kanisa kine na ofula masu deuxième fois mais na mona ki funa zonga kaka na fula masu deuxième fois kuna El Salvatore de la patrie moto pamba mboa prêtre to kana biso mboa ko sala bien na merci ko ta la biso to ko mokela suka et tout ça na no avant nzembo nde
Bois avant parce que bah sexy chocolat ali hein. Sexy chocolat. Te loko le sengi mboa ça va mboa. Toka mboa po après toke na biso. Mboa ça na biso. Obi mboa neza ya neni? Ils ont 2007 je pense. Ti lelo hein. 7. Za Èvre. Za Èvre. Te wana za Èvre. Ils ont le bimika lobby ya nzoka ya kala. Félicitations. Félicitations également à Dieso à London City. Merci pour tout. Dans de Dieu, nous sommes là. Tu as mis CBG comme un de la patrie. Salvatore. Le DG. Costa Itangu. Costa Itangu. Itangu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nango de Dieu, nous sommes DG Costa Itangu. Na de Dieu, on peut na DG Costa Itangu. Prêtre. Des fois, tu sais. Des fois, tu sais. Vous sentez qui est Joana? DG Costa Itangu. Itangu. Motema ya Mama Chati Itangu. Mama Chati Itangu, donc. Na Mama de graffiti. Donc, on a fait 50 symboles. Très bien. L'empereur de Bakwanga. Le boss Pacho. Avec la tout à BCBG. Yango. Yeleo Bebe Costa Itangu Nangaye Bebe Mama Suzanne Yala na comité na destination Itangu ya kokamata ngai Kamisanga bisika na linga kamimae Burueti na tukutuku Bebe Burueti na tukutuku Burueti na tukutuku Ndekazala ta moto apesa sango na mboka Oyebisa Itangu na komite na nyati sende na lokolo Mama e firme bando garçon anglais semola Francis Molenga na komite na destination Budimbu ya kokamatanga Génie Ninga kabebe Yonde motuka avion Burueti na tokotoko Didier Budimbu Oh génie na tukutu mais binadama kotika ngata isolé Sénat honorable oyo ibuba yo oyo bimala munambako yo ngana zana ngana ndekote Oste maye nanga ye Yonde yaya nanga Yonde famille nanga ye Honorable Yonde famille nanga Noko nanga Martine Binadama makile Kinelanga yo papa o Aokamiko kendenga na koko koktete Likelele na cimetière azolele skazolela bawa Bebe na matanga zolela skazolela moweyo Oh ngana linga kayo mingo bebe Volonté zanginga tena futa tike pona landa yo yebe Nazubanga tango mosusu na kokuta yo na bambanda Bolingo na yo Esilanga tena motema ye Motema elingi kasi nzote boyi na landa yo kanisa te force nzoto moto etamwisaka yo makolo lelo ye déclaré manwana ye ya makolo po edeplaça trop ekutaka yo kaka na mbriema mama tika vinanga
bimana vinanga la di eloko bimana vina bébé kure katani na morgue bibembe polie beba katani na motema bolingo polio kure katani na morgue bibembe poli yaya beba katani na motema bolingo silio mena mima oh mima mima oh mima PDG dans ce dieka mena wo boya wo tango na betaka je t'aime boya wo tango na betaka je t'aime oh mima wo kishayaba Danya vango Freddy kwanza namoranga Stamaye amime angaye deja itangu oh nzambe vansa ekozala son cicatrice angolanga masolanga bandela bolingo maloba suka lebele na moto zolinga sika e sika nyonso kozala kolinga zala toujours pembeni na yo nga mokolo boyo kobengaka nga bebe stemai bebe zoka mpona bolingo banda obeta biloko olingaka koyamba lisusu tyomono te olingi nga na kufama olingi nga na kufa nazoba bolingo napesaki alakaki mingi o ekoma salanga baretour motema ekoma nsuwa stemai naza yuma te o mwambata ya pamba nabetaki afuninga na la polise oyebi mbila mboko ya te mwasi na mobali babundi kaka kuluna naza kuluna te o bebe yaya o nakomi lokola moto babengani na hôpital oye azonga ndako espoir eza te nabwaki nzoto na losambo eloko na koboya bolingo ebongolisinga mote ekomelinga lokola moto akese 5e but na 90e minute espoir eza te ata bachange batie baindien ata batie papa nanga arbitre kozwa tante ya kofavorize minute ekomi ya kotanga bolingo ekomi na prolongation bebe nanga yoyoyo bebe nanga mama wanye ayengo yae ama banga banta o kalendire banga bama o kalendire banga banka o kalendire kia ama ngabanga manye machini manye anga banga kalenge machini manyo
Ma miso bima. Ibuba. Soyez mozo ma même. Ma miso bima. Pour rien. Parce que na bi oyemba, tu na bo yemba ndeni. Ba tu suba yemba kaka. Biso to yemba kana kacha ko yemba. Donc makambo zo yemba, on sentir. On se sentir papa yemba ba. Quand tu chantes là, c'est comme tu es en train de planer. Donc na makambo na makambo lo belanga epesanga suna donzo tezo komane te beli. Kati na nyonso zo lamusa makambango. De toko va no boye lobi na présent wera lobi akoba no yemba boye titongo. Parce que je vis dans l'art, il y a l'art qui tourne dans moi. Ngaza bongo. Et ça regret ndenge fungola porte bimite tilelo. Et loko nazana ngo bien na vie na regret raté. Ngai nyonso na trouva na mokili na mona ngo normal. OK. Et loko pene edanga suite, o moni batebele ba bela le ba avese ba boule trop. Ngai même ndena ina we ndena we ta musique o ba bokele boy nga okobokela nga boye malade ndeni. Nga tout ce que je na mona kana vie et qu'on déranger mon cœur mais na mona ngo normal. Pour ne comme boye. Parce que ça m'a comme ça comme la biso mo tout temps la bien té. Et le mot salaki boye au foutiango boye. Mais ozo ko zong sama ele te ke et comme nga parce que na ma salamo baba bibobo. E singa so bung simbo to lo tambongo te. Yango bung simbongo te. Okolo tambongo te. Yango bible zo ebisa biso o loni o mbuka. Comment yo loni nga zo ngo boye comme atembeli te. Yo zo kabate. Pourquoi limba kabela yo? Yo zo fonga mate. Pourquoi ba fonga mela yo? Donc nous c'est la vie. Donc mutumo jour bung simbongo o leli mutu alokota sepeli. Mais jour lo tambongo na balabala o comprendre te. O kolo tonga na sebo te. Tamso ko kota na système momo o senge pété. Et toujours on a pesa pe mati mamo ba pesa petit transport. La senga kota. Et ça ba maman bi aza boy. Après ça moi rare. Mon journaliste pe na ye boy. Ya on a bien un journaliste patron. On dit qu'il y a artiste à transport. Pas fouta. Un journaliste à Kalate, il faut qu'on passe un bambon. Il faut révolutionner ma solo à Kitoko. Merci beaucoup. Merci Koyo Ibuba. Sans pourtant na mémo na polémique hein. Tout ça là parce que batu na ba question na bandako. Ouais. Ba mona rayoté, il faut bataloka na émission pour ba réponse na ba. Tout le monde honorable Sénado a tombé comme makasi na ba émission tout ça. Ngamo pe na yambe déjà une fois awa. Qui basa ile kinanga mabe bazue ba musicien ba ma groupe ale kinanga shaingenge pa weranson. Alors que biso yebi ki bosande en plein projet. Et ni ne leka na kati. Nadani. Na le roi de la forêt na dossier ba musicien. Mutalba bonani. Honorable Sénado grand frère non. Mais bosa ile l'émission. Eh yo mo konto to yo yé. Non. Oya lobby ça langage que lui. Est-ce que ça a cause qui bazo ba musicien? Oya lobby ça y est. Ils sont engagés. Mais de yo moko est-ce que le baki a solo to cause qui bazo ba musicien? D'accord contredire ma kamuya na lobby d'accord contredire koto ya te. Ya za artiste. Tango yipsinga ko yamba ki na plateau et na sur ozaki éclairer là tout. Ngazali kamolo bana. Eh bilom so psana zela yo na tout na yo moko. Non. Na makamba o expliquer ko ngate. Ba artiste ba longwa kaka. Ngape na longwa te. Oui. Mais créer problème. Ba longwa kaka. Oyoka pe moi souci une fois deux fois sur on est fou. Na ba danser ba kenda kape. C'est bon. Ba longwa kaka. Bon sur une zamba ça qui trajet n'est pas nous à tremplin. Oya ayaki awa papa ki ne boy. Ba danseuse wana bazaka pas shy. Si ba famille na mo ba yuke ba komi pa ya présent wera. Na tika la pas shy. Ba même maman la maman neti mwana wana tamsa baby akende nanu. Ça vie à mutu. Mutu nza ko chakal na vie à mutu te. Oko yoka pe moi souci. Pour mutu bozaki na ye après à longwe. C'est bon la vie continue. Mais c'est que tu as un contrat tu as ko lamka na tonga bina longwe na ngai. Alongwe na ye. Yo ko kanga mutu na mabe? Non. On comprend que le projet fongo la porte. Ngala mona makama no maponga mona shingenge pe na longwa BCBG. Oui. Non, c'est normal. On comprend que fongo la porte est bloqué pour un dossier ba musicien na ba danseuse. Non, loin de là. Loin de là. Voilà où tu es voilà makambo yaga tout après. Après. Merci beaucoup. Merci. On va évoluer et prendre d'autres sujets avec l'artiste Shaingenge Ibuba. J'insiste que les DJ. Parce que mon projet on a bloqué wana et créer un peu de problème.
Et pas parce que album il faut bimate ndenge président ba ke fait bima na yemba ba la di eloko champion la dia dérange nga fort akola nzembo na ye oui akola mkala tongo na zona nzembo na de bimite la tindeli po maintenant c'est l'équipe akola mkala tongo disons que mbongo na ngabi ça c'est quoi ça oh là là tu vois ba maintenant soana donc moi la di eloko lengi nani susu badema batebele na cheka antamsu ye parce que na batutu na yemba ba msu ba comprendre mais yende akundeko na ma mère daka fort mo nazo bena nzembo mena wa nini to ba nini nabi na tindele yangwana nga koza effre na ngate na zuna muto ko promouvoir yango te na BBC yango mais yo za na besoin kana bimisa yango ça va loko za na mbongo effre yangwana ayoki yango na ndako na paleti suka tomo di nzembo na ngayo bimate pesa oh boni boyoko biso to va na ba Cyril Kina ba bienvenue Kamba ba prêtre mais on a pensé que yo za ndeko na ngako kina bon te la linga wotro na ko salelo 2 3 4 5 chansons nde tuza na projet musuna na héritier wata à part héritier wata DJ Lacoste boki na projet moko na ye esuka ndengene ezaka projet ta on sona mo réaliser ngote c'est que mielo baki si denzembo Cécile te to yemba te oh to yemba te na Lacoste bo yemba te ti lelo to yembi na bite to yembi atelo na to solo le yango to bongisi ke mais ça non ka boy mais na yebite quand aye ça so pas voir kina ba miki to sala ile kwana donc ngaza ka tempo nebe ke président la biso ba relation ko sunga tout ça la mais ok bon mais oh ils appellent dans zela et surtout j'étais avec le gars il est trop sérieux c'est un bon garçon non wata héritier wata na be eh on les mabe Gogan eh non les mabe ye pardon ye bozo sala nini alors tout ça karba projet il y a album sous bon to sani tout ça ba on attend nzembo moko yo kenda album te après bimité tout ça album te tout ça projet nzembo mibale mibale OK mibale te mena ko katolo passer les doigts que en tout cas ici mba to yebiye un homme déterminé un homme bien surtout baba evre ali yemo azana banzeme belé ngapre ba biloko belé to bule na muswapo yokana iloko ponyo so to yokisa mais na bimisa avant mais bo tchango tanzi kombo ya DG Costa Itango ko sala bien parce que pourquoi pas boyemba yepe na wata be mutu na ye sala bien Costa Itango to yokango cheta kombo na ye to yokana idenango génie blanc oui génie blanc bien sûr l'excellence Dieu Boudimbo yepe na donc tokenano pesa ko to pasola ngona yeli kolonga awa nazalaka vraiment soki tango avandi pene na ngai ata bijamboka eza ya kokitaka sepa na ngai eza ya komata yende elevateur esika bilenge ekiti ye kosta yo matisaka yango kolanda bipale na ngai ta itango ekobomisanga kosta na lela yo shu ata otonginga na kozongisa na kraka yo nani mosusu akoki kolinga yo lokola ngai okosa ye ipa mosusu obimaka yuma epa na ngai yanke po nga mobobe na yo kosa ye itango na nga yaya zwanonga kotikanga te salanga ndenge olingi betanonga moto kotunwa aza te moto koloba na aza te raisonne liboso boya moninga yeba ndenge esuwaka o situ moto olingaka soki abwakisi yo posaka komela poison posa mokili esilaka ye kosa ata otonda bomengo soki babwakisi yo posaka komela poison posa mokili esilaka ye na libota bebaza le dernier mais na bolingo itango aza le premier
sekisa moninga hey, aya, oh. Fongola piste tokata makinwa. Ajoutez-moi, 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 ajoutez-moi. Kostae na koyemba na kolela. Ko négligé nga matembele te pona malangwa. Nazare pa na yo atongo midi pe pokwa ye bébé. Ata oke pari okokutanga Kostao. Nandimi nanga babenga nga mala na ngombe na yo eh. Oh bébé, bébé, bébé Kostao. Oh Zaboli. Yako torshone nesiko yo lelisanga itango. Na boye komalie touristique oh bébé. Bexpert bakoya ko expertise pinsoli nanga. Eza matanga te na lelila mulo ya oh oh bébé oh. Oh bébé, Kostae, Itangwe, oh Zabo. Soko sala kimbongo na linga kiko tika yote na bank. Pona boyo la lesika mosusu ngana la lesika mosusu. Na linga kioza argent de poche na nga Kostae. Pata na 3 heures na sala ba plaisir nzoto nanga. Oh bébé, oh bébé, Itangwe, Kostae. Moses, bébé, na meli bakisye na bossa na yo, bolingo pasye, itangu moteme zokie, bébé, bébé, bébé oh. Nameli bakisye na bossa na yo bolingo pasye Kosta itangu moteme sokie bébé bébé moi atanzamba pesi ngai mosusu nakoboya nalingi Kosta itangu ndenge kababoya musuni alinga pondo ndengo kapie boye rope pona Kongo marge mboke bomengo ngase Kosta itangu ya Kosta nanga bege mana monene bapasie na nyokama pona yo deja itangu na nyokama vraiment pona yo bonyo kende vraiment tika ngai boye otie vraiment amele oh ya 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 Nasali constant, oh Salina Mobonia. Merci beaucoup. Hey, vous avez œuvre. Ngazaka ba boulot penza ezali. Esenga bena. Je suis Edikessé Amine, responsable de la structure AEK AFI. Donc je vais vous parler de la structure que Eddy a mis sur pied. Une structure qui est composée des infirmiers indépendants œuvrant à domicile comme en maison de repos et dans de centres spécialisés et dans de centres de prélèvement. Et nous œuvrons plus dans les secteurs de spa, Verviers, alentour, jusque, disons, Grand Chat, Tire-Chat, pour tout ce qui est domicile. Donc il s'agit d'une structure infirmière qui est destinée à réaliser des remplacements de professionnels infirmiers sur des lieux multiples, qui sont principalement des maisons de repos, des maisons de prise en charge de personnes handicapées, mais également des soins à domicile. Il y a des projets qui sont en cours pour développer des soins chirurgicaux au domicile en collaboration avec des chirurgiens. Donc on travaille en collaboration avec plusieurs maisons de repos,
avec des centres de prélèvement, avec des centres pour handicapés. Donc je suis totalement à ma place, je suis à l'aise, je me sens bien dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Je pense qu'on va bien sûr dire un grand merci. Et puis, et comme la DG Costa Itango na Matoi, Nzembo ça l'a bien. On a connaître si papa chéri na Kati. Wenget. Parce que Wenget za na Kati. Wenget. Tokena elo moya bina da meko. Ero yape. Eza mutwa. Diteke pa mwa ba wanyo. Uji bia bene na bana benu babakaji. Kwetu batu bambane kupinga shibubi kobo kwabo. Jean pipi na ni chacho mbala Jiji kaka tukwe kachibo kange mamuwe. Zolu na shawende lusake lumwe. Katukwata makomu utuva bisa mumushima wanyaye. Nasali constant Osali na yo mobomi ya bomoyi ya moto. Kosanga na koti ba jeune de prière. Na tiki kolinga bolingo na yo na kokite. Docteur soki asengi aliputa na hôpital. Matange bandio bolingo etali cimetière. Bolingo etali etatolo. Bolingo etali nécropole. Merci les gars, merci beaucoup. Très belle chanson. De Yaoundé, ils ont pas un projet. Ils ont un projet, Yaoundé, ça wata. Et tout passe là, après il y a un Nicolo Song. Ça n'a habité. Des fois, on peut s'asseoir, des fois, on peut s'asseoir, qui est facile à manipuler. C'est un bon garçon. En tout cas, bonne chance. Te souhaite bonne chance. Merci. On veut te voir encore sur scène. Sur scène. Tu es sur scène, on veut te voir encore. Je suis tout le temps sur scène. Pour la bête à chaque week-end. Chaque week-end. Vendredi, nous sommes en Julie. Ok. Na Dodan, l'ambassade. Samedi, dimanche, nous sommes à Terrain Liberté. Donc, oh, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, pourquoi pas. Ah, mais ça va. Tout tourner. Ah ouais. Tout bête à main. Bah, minime caca. Mais aussi, positif, c'est bien. Donc, merci. Tout le monde qui est vers la fin de l'émission. Comme il a souka, tout le monde qui est déjà dans souka. Ah, sexy chocolat. Yokana wa vato sisa. Il pleut ou il neige. Avant la fin, il faut que je tienne. Bah promesse nous ça, la copie sanga gigal fikipo. Malgré ta beauté, chérie, confiance c'est qu'on s'ayate. Okima motolingo mi pesa na motazo zebele. Timarayo. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, gigalais. Et pourtant, ça m'intrigue. Oh, bominga nelengi. Amour no assassin. Oh, démolir naye. Gigal fikipo. Le sang prouve que il y a blessure quelque part. Ça fait mal. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, gigalais. Sakyotondi love. Et comme il s'accabille au baloban. Sentime l'oubou. N'a pas cri de joie d'amour. Un peu d'amour gigalais. La seule chose que j'aime bien, Ibouban, suffit pour moi. Oh, Fikipo. Oh, démolina, ah, blizo bominga nelengi. Sos angaya mambe.
Oh, ponaka musunite, mama. Bibongisa, bongisa, ta lubuya pokwa. Eko koma na guya bien. Mambo. Oh, envoûté, non, non, dera, sentiment, love, no. Bébé. À tout à tu voudrais, je suis là. Prends-moi, prends tout. Je galère, fais pour Yayana Fifi, héritier. Ya gigale la beauté n'est qu'un artifice pour être aimé. Il faut bien aimer. Car séduit mon corps devient esclave de toi. Car l'amour ignore l'amour. C'est aux yeux francs qui se lient la lettre du cœur. Bébé, Nawayana Krakaye, on se souvient des baisers promis. On oublie les baisers réussis, Gladys et Nana. Parfois on croit que la seconde femme elle fait son nom. Bébé. Batia bakal, po bakabola, amurango molae. Manabang. Bébé nanga, que j'aime bien, il est toujours garçon chocolat. Sexy chocolat. Amour a pesinga, yampimba ekona mabela fime. Et zokola na problème ya mototi. Arroser nanga, seye moko yawe. Atana litanga yambula welanga, angana kozua my Frank. Zomna infirmier nanga, premier soin nanga, amasakanga tu mama, Gladys. Maman na Sharon, le bana bango pama zéro. Bébé nanga, long jamais, il est toujours garçon chocolat. Maintenant, c'est la liturgie. On va chanter pour Gigal Fikipo. Voilà. Allez, ça, c'est la bonne musique. Oh, Nansala ninyo Fikipo Mdada Fiska ituku Ame Fikipo Yana kalabida mema mwila mugashika mema Biduga ranji mumwila kenda mamu Mumwila makenda Ama Ama Oh, c'est maillé. Mdada, fils de Ituku. Amifiki payana kalabida mema mwila mugajiga mema. Midura ranji mwila kenama. Mwila ma. Ama. Ama
Eh, c'est l'art. Comme Royemba. Ayebi ndi koyemba. Yango pia ngani tikanda parce que je me déchaîne parfois. On essaie de débrouiller, ça vient. Ça plane dans moi. Ça plane. C'est comme ça. Non, repère ça, 1 minute. 60 secondes. Autant la caméra. En fait, l'obisa monté maintenant. N'a pas tenu soyo. Bah juste temps à côté la biso. Yibisa bango expression monté maintenant ezanini. Posta na ezanini. Bazo kayo. Zonga penza bien. Pas de caméra. Ouais, merci. C'était Maï. Merci d'avoir tout le la mission. Mission na banou. Tu dis qu'à musique. Pourquoi bichoter? Alors, Moutabi Maraye, mon côté. Toujours à côté à battre soutien. Ah, rien au tout ça. Tout s'exprimer. Ce qui. Et le Congo est tout yo. Moi dans Zamba le bel biso na bilenga mwinda ba obenga moi dans Zamba ya ko yepso na kati. Benga c'était mai. Parce que okola mkana tongo obi buba aki. Ça peut numéro contact sur ça. Na ebité ba tongo pe bazana na bango na ba millionnaire na ba papa chéri na ba génie blanc Didier Boutimbo grand prêtre na ba Gaston Fumba grand prêtre. Mais ezaka nozo ba keloko nini ngozo bloqué. Zaka bato. Amsuba mwana sulu na bimilobi na komte na zaka nde na zaka bo. Bo fongola botema. Bo benga na 081 330 56 28. Donc 00243 code Mboka. Ya Willy Musheni. Ya Willy Musheni. Ya Willy Musheni ba vie na biso. Akolo ba pelo. Bo ba mutango utande na utani kola kita. Te ka auto na bango wana. Ba ya Willy Musheni kaka. Qu'est-ce qui ne va pas? Problème te Bandela plus 243 243 81 330 56 28. Très bien. Voilà Ibuba Moko. Comme tel que benga stema. Banzembo ezali, ba projet ezali. Banzembo beaucoup na parlo pas pour biso famille za Nzembo. Ya nanga senado, je profite à ça imboté. Bibliothèque Banzembo. Nga moko Ibuba Shai, bibliothèque Banzembo. Musique pe yango ezali. Musique pe yango. Bano yo ya ba petit ba tank ba ina. O ana soliste. Soliste dans obeta wana dozo mona à part ba Burkina Faso, ba Makaba, ba Flamme Kapaya, ba Fikare. Mutaleke na guitare solo na Congo azate. Koyo na vana na ye a petit na chango. Na pesi ba na chango yo so ba mbote. Un ndaza baza aveugle. Aveugle et amona kati. Ah bon? Kabeta tout. Parce que oui, bien sûr. Ata singa loket. Maman. Talaka muto. Abeta ndeni. Zaba mystère. Un mystère. Singala. Basiste ye pauvre sunda basse ava kufa abisanga pecho andoki ne comprendre basse za ba Congo pour le fombo mu Congo sunda basse mu Congo pecho mu Congo oyo moni oyo masela pe mu Congo nani Gwakasi fondé mu Congo osko moni oyo sega va kufa apesa ye $100. Abi non, wana to betra matanga ya Monica Celeste. Monica Celeste, personnellement. Pecho ya grande mère.
Moses na parlo pas bien. Ndenga zawana Tiazo Beta Pascal Lingi quand tout un concert ba kuluna ba menasaye tout le monde a le bokwana aza musapeza obukana ba pe ba ko aider biso ba aider pecho ba opérer musapi wana ba obeta ndeni poursuit pas vandi mobulu c'est comme ça donc biso to yibi na boulot donc to yibi lo musu tuté ya to senga ba to pena ba omona biso toza. Merci beaucoup, Chengenge Ibouba. Je pense que Malobana Yekoué na mato ya basourté. Et après cette émission, na yebi. Ngana yebi nanga awande izala. Yumo yoka kaka komona kaka. Ndenge kosala. Après ça, na sûr na bato batala kabiso, bato balinga Africa Info, baza ba cadre, baza bato minene. Merci to komona suna suka na yo. Un dernier message na bato balinga kayo so ko vendre sa bango ça ba. Message ali bosse zala no to linga Congo. Tolinga Congo. Tolinga Congo, Tolinga président Mso Fachi. Parce que Yazo Bunda, ça fait 31 ans Mboko. Tout ça kana sima batu. Si peut ba musique auto souffrir kasi bangote. Mais lelo avec Fachi Béton, Azo Bunda, dit wana ya et fumra ba boulot, ba boulot et ça qui to beta pendule to le la ba batute. To beta boy ba droit d'auteur, ba bazo vivre ndenge to kena Afrique d'ici artiste comme ça morceau moko millionnaire. Pourquoi pas ici? Faut mais ça qui na Hollande ka batu. Ezo ma trop en tant que biso to aza simarabino batu tout ozo telemela mouvement, a telemela mboka. Tout ata malobano eza ma libanda. Somonga mutazo ba maloba mo libanda benga yemba mo M23. Faut linga mboka na yo. Tous ba patriote. Bien sûr. Ce qu'on a patriote vraiment donc on ba boyer plus de 15 000 bande qu'on a biso to vandiawa. Mais batu na ba est ba vivaka ndenge nini. Omona muntu sa zoloba ma azoloba kaka. Mais so tuni ba via bande mso basi ba yebi ndenge mayo na munoko kotaka te. Yaya. Mais avant na kini po eleli awate. Merci président Fachi parce que ozo bunda kini ekotana RDC mobimba. Merci. Biso za biso politique mais toi ba patriote. Très bien. Deux fois ti. Na profiter na pesa mbote na excellence Didier Boudimbo parce que banda simi ministère wana tala sikoto zonga suna coupe du monde. Malgré ba combattre. Mais to beta biso est première équipe Afrique. Ouais beta coupe du monde. Mais lelo toi première na poule. Donc qu'est-ce coupe du monde? Il y a pas un génie blanc. Laissez-les. Botika mwana bato sa musana ekitoko. Appelez ça chanson. Donc madame Bakai Kwamba Wagner. Ah, faut mon mère wana. Bon moi kuba. Na saluer grand prêtre wana na pire vite au père Chabani. Gouvernement mobimba donc na pesino ba mbote na bike tozo bunda malembe bitumbe bandaka mais si la kapé malembe ezo kile pena osila biso pena bino to pona bino pona mboka to wakaka biso to bunda part parce que le jeu pesi na biso tout ba nini to ba no lela boité surtout biso ba to yibina biso donc ya oloba mingi ya te nazana mo ba ndeko na nga na ko pesa mo ba mbote to mesana bongo ce qui les loba tout soit bossa na biso mais nazara mingi na présent na ngai ya G4 nazara mingi na Génie Blanc Gaston Fumuchamba et pas na pesa ba tout na Afrique du Sud grâce à Gaston Fumuchamba Prince Kabea des panneaux Ferry Kabea les millionnaires Yannick Kinia na bossante Dada Kanda donc Moke Bel Air les seuls qui me restent Bel Air Moke na ngai na bosanité oh Bel Air Moke Bel Air Moke mbote na wana Bel Air Moke Ritiengolo mingi ba mbote belé wai babunda président Eric Sopé ladi eloko na becho ba mabanga wana po ibokoza ndeko nanga eloko no ezobima kala mingi te donc un fracas du grand prêtre na Lumbashi Mais Katako na pesi mbote na mama Nanushka Ombel il l'air tout apesa biso musala yena Guilain Ndongala le président, mon président Michel Mbaya na bossa nioté, Zéphirin Nyanga, Jigal Fikipo, Alfred Koussala, donc Massatou ya BCBG, DG Kosaitango, Empereur Pacho, Bambote Belé, Baoto Bossani, Zanango TV,
Merci beaucoup Nayo Ibu Bacha Ngenge à trop. Merci également de merci à maman Philo également, Étoile Bleue toujours, Maligne 83 on est là. Merci également à Deo, Mokonzi Deo, merci à toi, merci aussi à tous les amis qui sont toujours avec nous ici. Merci à l'équipe technique rédactionnelle. Sans oublier Honoré Dédé Mopassa, mot de passe. Très bien. Allez, merci également à l'équipe technique, les cordons Merveille Mampouya, merci à RJ Oulabila, merci également à Robert Toko. On va finir avec quelque chose, aussi ça n'a pas moins bien sa musique. Et aussi la bien. Merci à vous les gars, et ça les bien. On peut encore le bâtiment moro c'est ça, bien. À prochainement parce que tu prochainement. Idei kokomu ya Simon yambila mawe yambila me apini yangu za mashifu songa kweshi ayo konvia mabudila yambila mawe da wena mumeme la emesimba jobo pese oyanga i problème kola lokola mpuku na nyau Mama pasa Bernadette Gigilu Muboyo Kansango Likelema Basalaki Pourquoi il y a comme problème Bafundi na Sharifao Et maman Likelema Niao Gimisho Anjo Niao Yerike Mela Niao Ado Ageriman Monchi Oh Boutou est comme il longue Boutou est comme il longue Binadama papa na soraya Mimi yo mbala wo Stemaye oyabie nanyoyo akoma molaso Mati oyo botanga na yefene ya monene bisenga senga eloko landanga na mokongo na yoki mokusa o ban bakaroma on va mise en belebi Triqué par le fils de l'homme o ban bakaroma on va mise en belebi ma Maître mon la golobe la yoke ale la yoki tokote ezalelite Ye bakagalala magalala oh ma François Tebo Sasengi palado papa maman Liwa sana misene komyo inspiré Yena sherina ye bakomi diebika Singana kingo Clip passionnel Soki bobo Nasa ligne ensemble Solution ikeleve Mokolo ya délestage Na s'improvisant Moi na ya pétrole Na mona ya tana molili Malheureusement pour moi, courant et zonga. Bande konwa mibali, babelelanga moyibi. C'est comme si un jour est coquille. On a bangon. Jour on a bêtement. Non, non, qui soyez. Belare manque nangaye. Dido itoko Fabrice Frambo. Veni Kamba Zama Sangate ma jolie alangwa Gilles Vasimba Jiluki Dada Kamba Joena Pemba Freddy Mayemba Mabanga Bata o kalendire Manga banga chilinge mechin manyo Iye mama wanyo Papa Ozana mbangwe bele Binadama Olataka kitoko Salvatora Olati eishi ya mamoto Na ba chaussette Na ba chapeau Na ba costume polo Kaka yoshi Salva Olati kitoko
Adam, Osana forme belé. Il y a un sacrifice. Grâce à toi, Germando, loboko nange divorcé na litama. Riche ou pauvre, tout le monde a droit à l'amour faux. Quand j'étais encore tout petit garçon, je me rendais plus en plus compte. Tout le monde me montrait du doigt. Et quand j'avais tout l'âge de raison, Sénado me disait, l'orgueil la seule force de l'imbécilité, a dit Daron. Baba bi baba, baba bi baba, baba baba. Voilà. Nazo plaider pour maman joie. Babuta kamwana kase motema te yanga motema eponiyo na paix dans son cœur voté pour la vie Sentinelle na bino ayabisinga salvao kesoki abimili banda Olangwe boulot, Zuli Zulema, Rita Bola na lelie, na zoplede. Maman, ingénieur nangae, les grands caméramans. La paix dans son cœur voté pour la vie. Akobala, beazo de game. Mama dembo katiba nyango jinambo tuli. Mimika zandi mimika lombo faida mambika o. Miss Bomolo, Mado Spaghetti. Akobala, José Congolo mibeko la loi. Nakabala nangai dalida mama nadaju. Naya ilunga Fatou Jope Colette Nzongo Mama Pauline Nzongo Nakobala Nangai Charlotte Chala Mama Bébé de Das c'était Nakobala Nangai Nadine Joné Tania Tatania Tasse Gisèle Tasse Nangao Akobala, Jean Pipi Pina, Moses! Sango petit, s'il sango kota. Pasco! Awa! La bonne nouvelle, c'est Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement. Oh, l'igno loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente,
achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Kitapart Pichou Kitenge Appartement, votre problème de logement est vite résolu. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Banagin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.